ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovanda sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa tusanga ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelevu se ye mwana tata mwanda wavelela amen. Kombo ya tata ya mwana pitata molimo santo lelo tozali na deuxième journée na biso ya milulu ya le 29 juillet l'an 2025 oyo biso nyonso toyebi ete date wana epesameli na biso baminganga pe biso ba pharmacien solo soki tolobi te baminganga na ba pharmacien ndenge tolobelaki yango lobi ndenge pe bolobelaki yango lobi ezala baminganga oyo ya lingomba to ya mokili mobimba ezala ba pharmacien ya lingomba to ya mokili mobimba papa d'angenda liloba na ye tango nyonso ete likambo oyo tata molimo santo oyo bazali kokabola na mokili mobimba ezali te mpona biso kaka bakimbangiste kasi na bapakulu na bango nyonso
pamba te mateyi oyo bango bakopesa kato bazalaki kopesa yango mpe tozali koreproduire ezali ete mpona kobikisa mokili mobimba. Lelo oyo date ya le 29 juillet epesameli biso baminganga mpe bapharmacien. Po ntango wana bango misato bazalaki emonanaki ete kotonga Yelusalemi. Mukumba wana ya kotonga Yelusalemi banda na kala epesamaki na roi Salomon. Pe papa Salomon, papa de alunganaki angani nkolo Yesu yende esengelaki atonga. Yango tango baki balubieke totonga Yelusalemi, soki totongi Yelusalemi te mpasi kozala na biso. Ye moko papa de alungana alobi ete tokotongaka na biso kasi na mosika bikateli. Kasi esengeli mbala oyo mouvement na mouvement bamata na Yelusalemi baya kotonga na kati na Yelusalemi. Yango ye moko atakalaki kobanda nanu na bandeko na biso ya faki na le 6 juin. Nde atakalaki kokabula na papa Simon Kimbangu kianga ni sika yoko tikala tala okotambulisa chaque fête boye. Yango bakabuli libiso biso nyonso batu na badate oyo foto mataka na Yelusalemi te yokotonga Yelusalemi. Makambo mibale oyo tokokomelaka awa mabondeli mpe kotonga Yelusalemi. Yango ekomi tour na biso. Solo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani banda l'an 2023 alobaki ete tobandeli na 0. Donc koloba ete makambo mingi oyo ebombama tata Molimo Santo tata Simon Kimbangu ngonga nde ekoki mpona koyekola yango a partir ya l'an 2023 ndenge alobelaki yango. Ndenge ayaki koloba ete toyeba bokoko ya tata Simon Kimbangu ya mama Mwilu mpe bamvoala misato. Koloba ete etambolili na bango yango nde bazali kolakisa ndenge nini tokoki kotambolela po ete tokoka kolonga. Awa ye alobi ete na munoko papa de ngenda makanisi ya le 29 juillet 1952 ndenge eloba makilobi papa Simon Kimbangu akaboli nzoto na molimo na le 12 octobre 1951. Dans le 29 juillet 1952, aye komona na ba mama Mikala na basalisi nyonso. Pona koloba na bango ete bino bokanisi awa ngai nazali susu te na bunzoto pe musala ekufi. Kasi musala ekufi te molimo nde ezali kosala. Pe kaka na mokolo wana alakisi bango banani oyo bakotambusa bino. Apparition ya mama Mwilu, papa Kisolokele, papa de Alungana pe papa de Ngenda kuntima. Nzembo oyo yemba makilobi na choral Yelusalemi. Soki esibo yekulaki yango boyemba ngo lisusu. Oyo soki tozali kozongisa makanisi nyonso wana na ntina nini mingi makambo oyo ezali kobima sika toyebaki yango te. Eza komona na on dirait ya sika me nzoka eza ya kala na kati na lingomba tata Molimo Santo ndenge bakoteyaka biso soki tata Muteyi to tata Selo ndenge bateyi biso lelo
Tata Selo soki yako toucher na chapitre et comment on dirait que on dirait chapitre yango eyeba na kate na Bible on dirait ba komiango sika na kate na Bible nzoka nde eza chapitre ya kala oyo tolandaki malekaka na 1958 na date ya le 29 juillet papa Mfumalongo papa Dangenda kontima alobi ete papa Simon Kimbangu atindaka ye kuna na chela poete mabongisi mabe oyo ezalaki poete na mikoleko ya poete ekoki kobebisa lingomba tala parole ekoki kobebisa lingomba bebisi pe lingomba te pamba te yende akendaki kocha barrière makambo nyonso wana yango ezokomona na lelo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani tobosana te ye moko papa Dangenda alobaki ete tata Simon Kimbangu na 1951 apesaki elaka te akozonga nzembo toyebi yango nzembo wana toyebi yango donc kozonga na ye yango nde makambo nyonso ya kalakala eza kolamuka po ete elamusa biso lisusu lelo oyo ye abengi biso eke na le 29 juillet l'an 2025 biso nyonso tozala awa donc nyonso wana makambo nyonso wana eza na ntina me azongisi pe likambo ya barrière koloba ete oyo ekoki kosalama na kati na lingomba ya mabe po ete ezwa nzela te molimo mosantu esi akangi nzela korali yeluselemi soki bosi retrouve boyembela biso nzembo wana
Bisu wafilwa wavundwa kwa tatu nyanza. Pila kyadi yedilu yekenda. Nguza wafilwa wavundwa kwa tatu nyanza. Merci Chorale Yerusalem. Moko na bino apusa na awa po aloba na lingala nzembo wana elobi nini ebandeli tiki no suka elingi koloba ete bozongi ya papa Simon Kimbangu alakisi mosala epa ya bana koloba ete ngonga na biso nde ekoki po ete tokoka kosepela pasi ekoka kosila kasi manso wana biso toza kososola te toza kokende na yango kaka na bunzoto na kati na lingomba na bunzoto na ndenge nini tozali kosepela na batitre oyo bazali kopesa biso tozokanisa molimo te tozokotala kaka batitre ndenge baza kopesa biso na biso baminganga papa Diangenda alobaki boye bino bokokani lokola ngai bino baminganga bapharmacien tokokani lokola papa Diangenda tozala na déontologie oyo ezali ete ye papa Diangenda akoki kolinga te eke molimo ya mutu oyo ezali komona mpasi atika kaka ndenge wana ifo abikisa yango kaka molimo ya mutu molimo ya mutu yango azala mabe azala malamu akowelela nanu molimo wana akoki kolinga te ke molimo wana na bonzambe ezala na mpasi biso baminganga po ete molimo ekoka kobika na nzoto nanu soki nzoto ya mutu ekomi na mpasi yo munganga omonike mutu aza na mpasi otiki ye nanu ndenge wana asouffrir or que déontologie na biso ezali ke kowelela nanu mutu wana aza na mpasi makambo akisi azwaki exemple papa Diangenda okutala munganga mutu aza na mpasi bayene naye na mpasi likambo liboso akoto bosa na mbongo soki mbongo eza te moye na simba yo eza te yango papa Diangenda alobaki ete biso baminganga towelela banzoto ya bato ye akowelela nde milimo ya bato ndenge moko mpe na bapharmacien tokomonaka lelo oyo mokolo ayenga tokotekaka te kasi na ntango wana moto aza na mpasi kisi fo kosomba na pharmacie okola yenga me ifo osomba kaka oteka mpona kobikisa molimo ya moto wana ebandi nanu na nzoto bogo eke na molimo butu makasi bapharmacie kokangamaka te fo obikisa moto wana malgré bato bakomi na makanisi mabe pharmacie oyo ekangamaka te butu mobimba atika ete tosala boye kasi toyebaka ete pharmacien azosala mosala na ye bwana kobikisa molimo moto wana yo moto aza na makanisi mabe etali ekomonanaka yango papa Diangenda alobaki ete bapharmacien ezala bainfirmier baminganga nyonso bokosalaka na ye nde mosala moko tozala na déontologie ye moko aza koloba
ata kuti na bonzoto umona mutu aza na mpasi na butu baye na ye akulamuka kaka asalisa mutu wana yango biso baminganga bapharmacien tokanisa nanu esika wana oyo papa mfumu alongo to bavoila misato bazali kotia biso na période surtout période nde ya pasi ya koleka tango wana kisi wana oza nango te wana okolobeke ofongoli motema solo ke naza nango te soki oza na yango okoki kokanga motema te tala grand devoir oyo toza na biso eza na biso baminganga na bapharmacien mais lokola mpe ezali mpe vocation osali pharmacie mpona kobikisa milimo ya bato baminganga to poni domaine wana mpona kobikisa milimo ya bato kosala mpe teke mosala yango ekomi mpasi boye tika na abandoni mosala oyo nakende kosala mosala mosusu mais eza déjà vocation oyo oponaki destin oyo oponaki yokozonga nsima te yango papa babandaki koloba papa dange nazolobaki ata pasi yango ndenge nini biso tokozongaka nsima te ebino mpe baminganga bapharmacien tokoki kozonga nsima te na déclare faillite mpo bato baleki motungisi mingi mpona kodefa esi opona nzela wana tata nzambe esi apointa yo tala mosala ya pasi oyo toza nango biso baminganga na bapharmacie tozonga nsima te tokende kaka liboso ata pasi yango ndenge nini tata nzambe ayebi ndenge nini akobongisela biso oyo papa yange nde alobi ete mosala oyo bino bokosalaka yango mpe ya kosalaka donc vous êtes des collègues tala ozala collègue ya nzambe nkumba nini wana mama bopesa biso nzembo wana Tangwa mfumu wa uilungidi nzaya onso ikembera Tangwa mfumu wa uilungidi nzaya onso ikembera Bila kiadi edilu yenkenda Yesu wafilwa wafundwa kwa ntantu nyanza Bila kiadi edilu yenkenda ngunza wafilwa wafundwa kwa ntantu nyanza Explication eza boye na komba tata mwana peli mosanto tango ya nkolo sikoyo ekoki mokili mobimba elingi kosepela tango ya nkolo sikoyo ekoki mokili mobimba elingi kosepela tala pasi na kolela nkolo atindamaki kasi bayini ya mokili bayini ya mokili baboma ye nkolo Yesu atindamaki na mokili kasi bayini ya mokili baboma ye tata Simon Kimbangu ntoma atindamaki mpe na mokili tala mawa na kolela ntoma atindamaki kasi baboma ye epai ya bayini ya mokili na bandeli tala nkolo atindamaki na mokili kasi bayini ya mokili baboma ye tala ntoma donc papa Simon Kimbangu atindamaki na mokili kasi bayini ya mokili baboma ye Mufulu kangunza kuna mbanza lowa wafisa mvwala zani wasikilisa lutalesa lweki yatambula
wawe ntangwa meilungidi mufuluka ngunza kuna mbanzalo wa wasidisa mvwala zani wasikidisa lutalesa lwekiyatambula wawe ntangwa meilungidi mpila kyadi yedilu yenkenda Yesu wafilwa wafondwa kwa ntantu myanza pila kyadi yedilu yenkenda ngunza wafilwa wafondwa kwa ntantu myanza. Tango papa Simon Kimbangu asekwaki akendaki na lowa abengisaki bamvwala na ye pe apesaki bango lotomo ete mosala oyo batikelanga siko tango na ngai ekoki refre kaka ndenge moko tala pasi na kolela kolo atindamaka kasi bayini na mokili baboma ye tala pasi na kolela toma atindamaki awa na mokili kasi bayini baboma ye yango wana. Merci beaucoup kozonga na bino tolandi nzembo tango papa Simon Kimbangu abengisaki bamvwala misato na mama Mwilu rappel ya liboso mai oyo apesaka bango na mbanza ngungu na le 3 octobre wana ndengo wana nde bakolandela mutu na mutu na musala na ye mama Mwilu musala na izalaki ya kuencadre bamvwala misato maso oyo tuza koloba ndenge esalamaki na nkolo Yesu ndenge ekomama na Bible yango pe esalamaka na papa Simon Kimbangu mama Mwilu pe bamvwala misato yango tokosenga papa Elebe na papa Kabemba boya wete botangela biso ba chapitre wana pambate ba chapitre ezali mama na likambo papa Simon Kimbangu na lo wakuna na présence ya mama Mwilu alobi na bamvwala misato mutu na mutu a respecte musala na ye mutu na mutu a respecte musala na ye yo mama Mwilu okozala kaka témoin pe bambangi ya munene ba mama Mikala pe papa Simon Kimbangu alobi soki tango ekoki bino ba mama Mikala il faut bozonga na nkamba. En 1958, dans le 29 juillet, papa Diangenda a sali accident. P. En 1959. Le 24 décembre, Ngomba et Bimi Libanda, Balamoko et Senga Miete, Bango Basali Sinyonso, Balanda, Nankamba Bayako Fanda na Yerusalemi. Poete baza suna makanisi mususu teke bakende kosala bisika mususu bakende kosala mangomba na bango ndena 1960 tango nzoto ya papa Simon Kimbangu ezongi ba mama sadisi ba wonte na batata sadisi be bango nyonso bazongi na nkamba me bango kutu bamiyelaki avant na 1959 wana bamiyelaki avant na 1959 wana nzote papa Simon Kimbangu nande komi na kati na nkamba te na ndefani na nkamba te nde bango bakomelaka pa ya papa Mfuma Mbanza na ngombe Kintsuka esika misala nyonso ya lingombe ezalaki esika ya papa Rigen papa Josi Diangenda biso tozalaki bana mike mitomonaki boyeyi ya bamama Mikala na papa Johnny Mayanga papa Emile Zola papa Dragon Mvwama bango nyonso wana bakomelaki na ndako papa Mfuma Mbanza kuna na ngombe Kintsuka babandaki peko salisila kuna tinzo ta papa Simon Kimbangu tangu ye
nde bayakikomata awa na kati na nkano nde babandaki kosalisila awa kasi na nsima bapapa bayikomona eke bana bakoko tolingaki kobebisa na kati ya banza awa yango nde bapapa bamonaki eke bakende kotongela bango bandako kuna na kanfuma bango mpe bautiaki kolalela bandako wana te bamambre ya famille nde babandaki kolalela kuna na bandako na bango pase bango bafandaki kaka awa na ntina ya mosala tata molimo santu esika wana biso toza kosalaka mobulu na kati na Yerusalemi malamu tososola likambo wana yango tokota na bapapa paster na bachapitre na biso wana oyo sikoyo biso nyonso bana tolingomba boyeyi ya bamvoala misato tango babandi musala nzembo eyaki kobima na 1972 na tango ya retraite otango wana bangunza bakanisaki donc badisciple tata Simon Kimbangu bakanisaki te papa Simon Kimbangu tango akozala te bango nde bakoyingela menzoka nde bango te bana mpona nini bazalaki ya kokoka te na bunzoto na molimo nani tokokaki te yango ezokomona na lelo koreki ibanzanga voa foi nangena voa moyo ngena donc ngana kansaka naza ya kokokana ndenge titre nanga naza boye donc naza ya koyebana naza ya kokoka tozoko kanisa eke na molimo ndenge naza koteya ndenge naza koloba kasi na bangonga mususu na bosani bunzambe na chema kama mususu kana naza kokanisa ete na tsoto pe na molimo nazali ya kokokana menzoka nde naza ya kokoka te na miso tata nzambe tala lelo toyiko mizongisa biso nyonso yango papa dange nalobaki ete komikitisa tata nzambe nde akotombola yo toye biso nyonso po ete ayamba biso akokisa biso na esika oyo ebongi ngai na yo ezala na bonzoto ezala na molimo koreki Satan
soki boyebi yango na lingala pe boyeba pe na lingala. Nazali na bomo, nazali
Merci Yeluselemi, merci Koreki, merci Faki. Tosengi bolimisi. Lelo yo na manso oyo tozali kosala, oyo tozali komona surtout na ba réseaux sociaux. Biso tozali kokanisa eke tozali kosala malamu. Kasi nzoka nde Satan kokanga biso mubimba nde yangwana. Awa tomoni Tata Molimo Santo Papa Simo Kimbangu Kyangani na ye moko nanu asengi bolimisi. Biso toza kosala musala wana asengi biso bolimisi, apesi biso ba action de grâce poto yebite o izali koyela biso liboso. Yango pe biso moko awa toza kosenga pe bolimisa totia ndelo tozongela lisusu te na suka nzembo ya lobete biso nyonso tokoka kosepela totika mabe pwete biso nyonso tokoka kosepela biso toza ko sala yango toza komona eke toza kotuka baninga tosali boye toza kosepela nzoka nde c'est satanique. Satan kaka mutaza komemba biso tozali kaka ya kokangama na misala ya Satana. Toluka oya malamu oyo Nzambe akosepela na yango awa tosengi bolimisi. Tata mokonzi abule Papa Simo Kimbangu Kyangani combien de fois kazo senga biso bolimisi e biso pe awa toza koyamba bolimisi Tata Simo Kimbangu Kyangani Tata Molimo Santo pe biso moko tango toza kolobete tosengi bolimisi tokozongela lisusu te tozongela lisusu te pamba te soki tozongeli ndenge Papa Simo Kimbangu banda koloba na misa 21 te makala ya moto ngwana ndi biso moko toza komisalela yango tosengi Papa Pasteur kwete batangi na biso ba chapitre wana boya nano yakana boya. Merci Nkolo, na kopesa biso maloba na mokolo malelo. Mokolo malelo tokobanda kotanga na Matthieu la chapitre 16 verset 13 à 20. Dans Matthieu chapitre 16 verset 13 à 20, tolobi la biso boye. Pierre asakoli ete Yesu azali Mesia. Yesu akei na mabele oyo ezali pembeni na Césarée, ville ya mokonzi Philippe. Bongo atuni bayekoli na ye. Bato balobaka ete mwana ya moto azali nani?
bango bazongisi bato mosusu balobaka ete ozali Yohani Mobatisi, ba mosusu Eliya, mpe ba mosusu Jeremia to prophète mosusu ya kala. Kasi Yesu atuni bango, bongo bino bokanisi ete nazali nani? Simon Pierre azongisi, yo ozali Mesia, mwana ya Nzambe ya bomoi. Bongo Yesu alobi na ye, esengo mingi na yo Simon, mwana ya Yohane, pamba te oyo alakisi yo makambo wana ezali moto te, kasi ezali nde tata na ngai ya likolo. Bongo ngai nalobi na yo, ozali libanga mpe na likolo na libanga oyo na kotonga eklesia na ngai. Liwa kutu ekokoka kokwesa yango ata moke te. Na kopesa yo bafongola ya bokonzi ya likolo, oyo yo okokanga awa na se, Nzambe mpe akokanga yango na likolo. Oyo yo okofongola awa na se, Nzambe mpe akofongola yango na likolo. Na nsima Yesu apekisi bayekoli na ye baloba na moto te ete ye azali Mesia. Na kombo na tata na mwana mpe tata Molimo Santo. Na kombo na tata na mwana mpe Molimo Santo, tolandi liloba o nkolo apesi biso na mokolo malelo. Likambo oyo batata ba mama tofandeli awa ebandi na Yerusalemu ya kala kuna na Bayuda. Ntango likambo ekweyaki, tomoni ndenge nkolo Yesu totangi awa ndenge azali kotuna na bayekolo na ye na lisanga esika bavandaki. Teste wana asalaki mpona koyeba soki bango bazali na ye bayebi ye, mpe bandeko oyo bayamboka bango nde esika bavandi likambo ekweyaki soki bayebi ye. Emonanaki solo te ata bango koto bayebaki Yesu te. Ezala bandeko, ezala bayekoli yo pezodoso bazalaki, po bazalaki 12. Mais sur 12, moko kaka pesaki ye yano. Les 11 autres bazalaki na ye yano kopesa te, ndenge batatonaki na oyo bazalaki koyoka na balabala. Nkolo Yesu na mboka kuna esika azalaki na Bayuda, azalaki na libota. Azali mwana ya mama Maria, toyebi yango. Tozali kopesa moke description ya mama Marie, lolenge nini azali kozwa mwana na ye. Mama Marie azalaki mwasi moko ya komikitisa. Mama Marie azalaki mwasi moko azali na kondima makasi. Mama Marie tango nyos akangamaki na mosala toko sala pene na mwana. Mama Marie akomaki le disciple ya mwana na ye, disciple ya nkolo Yesu. Malgré ye mama moboti, mazalaki disciple ya nkolo Yesu. Bantoma oyo bazalaki na ye, ye moko aponaki bango zobi na mibale. Bantoma wana atikelaki bango orientation pour ntina kosala musala oyo ye abandaki, o bango nde bazalaki ba témoin. Soki totali malamu tomoni ete ezaleli ya mama Marie na ya bantoma balakisi biso lolenge nini mosala ya Nzambe ekoki kosala makatikati na bato, katikati na libota awa na kati na mokili. Balakisi biso lolenge nini mosala ya Nzambe ekoki kosala mela, botosi nini ekoki kozala na kati na mosala na Nzambe. Mama Marie lokola azalaki bibliothèque, yende mutu abombaki makambo nyonso ya nkolo Yesu. Banda na visitation tango angelo ekopesa ye sango, banda nkolo Yesu abotamaki, ti nkolo Yesu asali musala, ti nkolo Yesu akufi. Mama Marie mutu asibaki secret wana oyo yebaki ben formation nyonso oyo ya nkolo Yesu. Totangi yango na Luc
chapitre 2, verset 19, au sauté au keti na verset 51. Maman Marie amonanaki lokola moyekoli ya moyankolo Yesu. Parce que se dérouté parce que ayebaki information malamu ete mwana oyo azana ye azali nani, azali ne Nzambe. Ntango nkolo Yesu akufi ndege nkolo alakisa apesa biso kuna na libanda, nkolo ape alakisi Jean ete tala mama na yo, mama tala mwana na yo, ba mataki azali kovanda kuna. Nkolo Yesu, mama Marie akabwanaki na bayekoli wana te, to bayekoli pe bakabwanaki na nkolo te, parce que bayebaki likambo ya Nzambe, likambo ya nkolo oyo mama Marie encadraki bango na ndako kuna esika bazova, azali koteya bango makambo mosusu oyo bango bayebaki te ya nkolo Yesu, kino baya kozwa nguya ya Molimo Santo babima mpo bakende kosala mosala. La Luc, chapitre 1, verset 36. Maman Marie ayebaki nkolo Yesu lokola kotala ngona Luc, na chapitre 1, verset 31, tina 32. Nkolo Yesu, Maman Marie ayebi ete nkolo Yesu azali mobikisi ya mabota. Soki toke na ndakisa, dans Jean chapitre 2 verset 5, mokolo fête ezalaki na Kana, ezalaki fête pe ya famille. Maman Marie amoni lokola faillite koti na masanga, ake kuna na ndako ya protocole atali amoni masanga ezali te, apesi bango information, ayebisi bango que tango maître azoli koya awa, avaki teke tango mwana nanga azali koya awa, tango abi nkolo tango azoya awa, oya kotinda bino bosala. Bango bayokaki, batosaki. Toyebi histoire ya fête ya Kana, ndenge nini nkolo ayaki kosala masanga mpo epesa bato esengo. Mekasi mboka mobimba bazali koyeba ndeko nyonso bayebaki te nkolo te. Luc chapitre 8 verset 20 à 21. Nkolo Yesu azali koteya bato batondi baye kopesa information babi awa yo azali koteya tomoni mama na yo na tata na yo, mama na yo na bandeko no bazali banda bazoluka yo. Nkolo Yesu aturaki mama na ngai na bandeko na ngai banani lisusu, mama na ngai na bandeko na ngai ba oyo batondi aliboso na ngai oyo bazali koyoka liloba na Nzambe. Nkolo azali kolakisa biso débarcation ya musala na Nzambe na kati na libota pe na kati na musala na Nzambe. Mokolo mususu bandeko ya mboka, bandeko lisanga ya mboka ya nkolo Yesu balobi lokola yo fandi mingi na mboka na biso esenge na biso pe okende na Yudea, okende pe kosala makambo soso osala pe bango kuna pe bamona. Donc bazali boa badute wana mwa kotuka wana ya mike po ete liloba na Nzambe kokisama ete ntoma azaka mokonzi na mboka na bango te. Nul n'est prophète chez lui. Mokonzi ayeba na kate na kati la libota na ye, bayeba kopesa ye valeur te. Dans Jean chapitre 7 verset 1 à 5, men Thomas azali mokonzi te, okotanga na Marc chapitre 6 verset 1 à 6. Yango na batata ba mama tozali komona awa baza kolakisa biso mwa likese libuke entre bandeko ya mboka oyo bazalaki na ntango wana na bandeko oyo babotamaki na nkolo Yesu, bandeko de propre. Na Acte des Apôtres, na chapitre 1 verset 14, balobi na biso ete Maman Marie na baleki na ye na bana na ye oyo baleki ya nkolo
bazali kosambela mingi esika moko to bazali kovanda lisanga. Tomoni na kati na Biblia esika moko te baleki ya Yesu Jude na Jacques bazali kosala publicité na kati na bato te oyo grand frère na biso oyo yaya na biso oyo ndeko na biso. Mais plutôt toye kotala na Jude na chapitre 1 verset 1 na Jacques chapitre 1 verset 1 bango mibale baleki ya Yesu bazo yebisa biso ke bazali kobenga yaya na bango maître, bango bazali kobenga ba serviteur basali. Débarcation et monanaki nesika wana. Yango ezali kolakisa biso ete ata tobotami tata moko tobotami mama moko. Soki responsabilité et monani na kati na ndeko moko. Esengeli to kuzwaka ye lokola ndeko te. Mais esengeli to kuzwaka ye lokola responsabilité na ye ezali kotindama. Apôtre Paul a eu kopesa biso na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. Et soki toyebaki Yesu na nzoto, toyebaki ye na bokonzi te, mais sika boeseke toyeba ye na bokonzi na ye. Sika fo toyeba ye na molimo, toyeba ye na nzoto te. Yangwana ezala biso, ezala bandeko, ata tozalaki ba camarade, ata tobotamaki libumu moko, mais ezali n'impact ete na kati na kondima na biso na muntu oyo bino bozobenga yaya na muntu bozobenga noko oyo ebele etonga ya mokili mobimba bazobenga nzambe. Alors soki bosali ndenge wana ezali lokola bozali ko minimiser ye, ezali manque de respect. Ata biso tozali na ba camarade akomi président de la République bozali kotambola kosakana ensemble. Okoki ko banda masolo ya bomwana te soki ya bandi yango te. Sekeli ye ute pa na ye po esekisa bino, mais yo ko rappeler ye te. Toyebi mukolo tokero timulo makelele, donc tango zwaki likelele nga na betaki yo. Donc ezali respecté. Batata ba mama mukolo moko tozali na zando, tomoni jeep général moko azali na jeep. Siko chauffeur na ye aza komemba ye batelemaki asali achat aza kozonga. Tata moko abandi kobenga ayebani na chauffeur wana zo benga ye petit la ngai. Tanga zo ganga wana ti général akomi pede abina ni wana. Abi ofie na biso carte. Abi benga ye. Abengi ya ye wana abi yo moko pese bambata. Beta ye. Parce que sur le général la monnaie qui était azo quitter parce que petit na ye ne mutazo kumba général. Le col azo kumba général il fallait avoir respect. Oye koki na rang ya mutu ya sa kosala. Donc c'est rien na biso ye baka kosala baka bona parce que le kopesa biso passe mikolo zali ko kele liboso. Mama Marina Bantoma batosaki nkolo Yesu makasi mpo ete bayebaki ye. Kasi na tango na biso lelo tozali komona nini? Tolandi message nkolo apesi biso tolandi nzembo. Makanisi na biso oyo etie biso na boloko lelo. Nzoka de makanisi na biso bato ezali likeseli monene na makanisi ya tata Nzambe. Esaïe chapitre 55 verset 8 à 9. Makanisi na bato ezali makanisi ya Nzambe te. Lolenge lola na se kabwana ndenge pe makanisi ya Nzambe ezali. Nzambe amonaka musika pe na bambula liboso. Mais biso to mona kaka pene. Ya ngwana nkolo yebisi biso dans 72 nde nze mona retraite bandaki makanisi na biso bato makanisi na biso. Makanisi na biso ezalaki nini? Tolandi aote na 1952 na nzembo bayembeli biso papa Simon Kimbangu bibi na lowa na sima kosekwa na ye abengisi asololi la bandeko abengisi batata Mvwala na mama Mwilo la bolimu bakomi kuna esika ba mami kala bazaki na lowa alakisi bango baye bakoti ko sala musala wana continuité ya musala ndenge balakisi biso na kati na nzembo awa même kanisi ya batata baye bazalaki kuna na ntango wana promesse papa Simon Kimbangu apesaki bango te bakozonga awa na mokili na biso tango bango bazongaki bayambami na papa Diangane na Kinshasa baye awa na Nkamba na papa Mfuambanza na mama Mwilu
papa obi baza kolala na ndako ya papa Mfuma Mbanza kino papa Mfuma Mbanza mataki awa bango pe baye komata pe balakisi biso e plantation ya bandako na bango esika yango ezalaki na 59 tozwi mikanda lingombe bibi libanda esengeli siko lingombe etambola makanisi na bango makanisi na biso ya bomoto ete lokola biso tozalaki na papa Simoki bango banda 1921 lokola biso tokutali na lowa biso ne tokotambusa lingomba menzoka ne babosanaki ke mama Mwilu oyo asibaki ayebi lingomba ayebi musala ya papa Simoki bango banda 1920 avant bango tina lobi ya le 5 avril maye nyonso ayebisaki ye maye nyonso ayebisaki bango yende mutazoko sima mikana nyonso etikalaki yende mutazaki kobatela mvoila yende mutayebeki secret ya musala ya mwana moko na moko na moko ndenge papa Simoki Mbango atikelaki bango mais bango basepelaki te babite ye azalaki na 3 ans amonaki tata na ye akoyeba penza l'histoire ya tata na ye te esengeli na biso baye tovandaki na papa Simoki Mbango esengeli biso totambusa lingomba yango wana na 1959 na le 27 avril papa si mama Mwilu tanga zo la remise na papa Bialungan et la papa Mfumalongo papa Mfumalongo asepelaki amonaki yango te ezalaki pasi mokumba na pona ye komema amekaki koposer moi résistance na mama pona kotala ke don tango na bango ekokaki te akimaki ake koyebisa papa Mfuma Mbanza mais tant que papa Mfuma Mbanza yaki atuni mama pona nini oza kosala biso boy mama tuni te papa kiangani yo likambo nazosala yo yebi yango te parce que ayebaki histoire pe étape na étape ndenge nini yango ekotelema po te mosala yango ekokende liboso ndakisa ayebisaki mama Mwilu ayebisaki papa Mfuma Mbanza ete tata na ye atikaki bukumba tata na atikilaki mokumba okoki kobima na mboka oyo te kino nani kosalama okofanda kaka na kati ya mboka na nkaba esalamaki mpe bongo papa Mfuma Mbanza atikaki kobima te ayebisi na papa Gulutu avant akende kosala examen na poto alekaki awa akutana na mama Mwilu apesi histoire ndenge tata na atikaki ete ntango okoma na poto makambo ekozala boye okutana na roi okoyebise mpo na ntina na mboka na biso ya Congo makambo wana esalamaki bongo na ntango mpe ya papa Diangeda mpe ayebisaki ete solo responsabilité ya lingomba etikali na maboko na yo papa Diangeda esalaki mpasi toyebi histoire nde bapesaka biso abaki na tata asala mokanda mais ntango papa Kulutu amonaki mokanda nasepelaki te ayebisaki ete non fallait pas osala mokambo na papa na biso lokola ebongisamaki mpo na esalama mpo na yo donc bayebi likambo yango ndenge nini ya bokonzi ezali kokende mais lelo ezali kokamwisa biso mpo te lingomba ekota mobulu ekota nkindakina mpo na ntina na succession mpo na ntina na bokonzi eza eloko mosusu lingomba eza eloko mosusu ata tosaleli bokonzi kuna me ya kosuka kaka na kati na lingomba alors me bato bakimi kosambela bakimi lingomba mpo na ntina na bokonzi nzoka nde apôtre Paul azoloba na biso na Hébreu na chapitre 10 verset 25 tozala na ezaleli ya kokimaka mayangani na biso te me tozalaka esika moko mpo topesanaka toli biso totiki kosambela mpo na ntina na bokonzi me bokonzi yango tokotia yango wapi lingomba epekisaka moto kosambela te lingomba mpe kopekisa bokonzi te me bokonzi ekopesama na molongo ndenge yango esengami yango wana batata bamama esengeli na biso tozala na susi ya lingomba tozala na susi ya orgueil na biso te tozala na susi ya soki ya kolia to ya komela te me tozala na susi ya lingomba parce que ye moko papa Simoki Mbango azwaki lingomba azwaki bonheur te azwaki bokonzi te toyebi mpasi nini azalaki nango tino na kufa na ye bankole bazali na biso tozali komona bango awa 37 000 familles bazwaki bonheur te bazwaki bokonzi te lokola ndenge biso tozali kokufela yango lelo yango wana esengeli na biso toprotege lingomba tobatela yango ndenge batata batikilaki biso yango
pote kosunga biso na makambo ya liboso lelo mokonzi atelemi ezali papa Simon Kioma Mukiangani Molimo Centre esenge na biso toyeba ye pe totosa ye parce que awa nde place makambo nyonso esukaka mais soki totie maliki yake ntango tokokende kuna mutu moko akende nano kuna te mpo ya koyebisa biso nini elekaka kuna ekosala biso pasi occasion epesali biso yango toyeba papa Simon Kioma Mukiangani totosa ye pe tosalela ye mpote oyo etikali ye nde akobongisela biso na nkombo ya tata mwana mpe limusa nkolo na telemi. Nkomo na Nzambe tata mwana tata Molimo Centre batata ba mama bandeko likambo ya tata Molimo Centre ezali likambo moko ya monene parce que yango nde ekoumela 1000 ans ou bien 1000 générations soko tata Molimo Centre alobi na 2023 tobandi à 0 ezali likambo ya ekosakolama pendant 1000 générations na ebandeli koningana esengelaki ezala mais esengeli mpe biso toyeba makasi mpenza sikisiki likambo ya tata Molimo Centre batata bamama Abraham na rappelez-moi moke likambo na nkoko na biso Abraham na Genèse chapitre 17 verset 18 à 19 Abraham akamati richesse na ye nyonso ya azalaki na yango héritage matériel ezali eloko mosusu héritage spirituel ezali eloko mosusu pe Abraham akamati badon na ye akamati yango apesi yango na bana na ye parce que abotaki na bana bamama misato Agar, Sarah et Ketura. Agar abotaki na Ismaël et na mama Sarah oyo azalaki mwasi ya elaka tozongeli kamwa 1 minute na esika wana azalaki mwasi ya elaka parce que ntango tata Nzambe ayaki kotala Abraham atunaki te wapi Agar te atunaki où est Sarah ta femme donc Nzambe ayebi Sarah où est Sarah ta femme atunaki Agar te atunaki mwasi mosusu te ma atunaki mama Sarah et Nzambe ye moko otangi mpe kaka na Genèse chapitre 25 verset 5 à 6 Nzambe a insisté pour Nzambe azalaka na programme ebandeli mpe suka programme na ye ezali tracé yango wana a insistaki alobi ce n'est pas Ismaël pour Abraham tanga mona komi na bonunu alobi mais c'est pas Ismaël yenda kozala héritier na yo mais Sarah Dieu insiste lui-même Sarah ta femme te donnera un fils tu appelleras Isaac c'est avec Isaac que j'établirai mon alliance comme programme wana ezali ya moto te ezali ya tata Nzambe ye moko atrasaki yango Abraham kutu alingako akanisaki Ismaël akanisaki kutu Eliezer qui était son toloba même adoptif enfin aki serviteur na ye moto moka Damas abi non avec Sarah tu auras un fils Abraham abotaki na Ketura après la mort de Sarah etc. toyebi yango eza na kati ya Bible mais Abraham apesaki bango biloko na bango nyonso akabolaki bango tout ce qui était héritage matériel Isaac pe azwaki oyo ya ye
Mais la Bible dit, na esika wana na pesibino, Abraham a éloigné ki bango bazala mosika na Isaac. Maman Sarah a insisté qui alobi na Abraham alobi le fils de l'esclave, Ismaël ne peut pas hériter avec mon fils Isaac. Donc héritage spirituel ezalaki na maman Sarah na Isaac. Et à continuer na yango, ti toyo komona entre Esau na Jacob et puis eyeko bima na Jacob na postérité à Jacob et puis eyeko mona na komona Israël, etc. Donc il faut toujours voir héritage matériel, héritage spirituel. Ezali différent. Le problème, il y a succession, succession en pouvoir et succession, ezali makabo mingi, mais succession où il y a pouvoir spirituel, ezali lolenge mosus na ndengo biso toza komona ya matériel. Ceci dit, batata ba maman, likamo ya tata molio mo centre, ezali likamo oyo biso esengeli biso toyebela yango à fond. Lelo bana na Israël bazalaki koloba na nkolo Yesu alobi ayebisi bango alobi na Jean chapitre 8 verset 31 jusqu'à 38 nkolo Yesu aza koloba na bango esengeli na bino boyeba solo soko bino boyebi solo ekokomisa bino bonsomi bango balobi biso tozali bana na Abraham, biso tozali na biso bana libota na Abraham, tozalaka na biso baomo te, bino bobosani ke oyo asalaka lisumu azali moombo na lisumu. Soki bino boyebi ngai nazali nde mwana ngai nde moto soko na kangoli bino bodwi bosobi. Mais nkolo Yesu aye koloba lisusu oyo alobi ngai nazali solo. Nzela pe bomo ngai nazali solo. Mais nkolo Yesu aye kobakisa na Jean chapitre 16 verset 13 alobi nakoke ne pas na tata nakosenga na tata akoti de la bino bosongi mosusu tango mosongi akoya akomema bino na solo nyonso. Donc, ce que yebi tata molimo mon sang tout est et que ça non passe. Parce que dans l'écolo, Lucifer a salaki l'olendo na est contre le Saint-Esprit. Il y a kanisa qui y a yebi nyons l'olendo wana et comme qui est borné. Les kabona tata molimo mon sang tout na solo na lola eba qui a monté pour donner un orgueil. Tango ya kweya wana se a commis mitelengano. Bon, biso bazalaki koyebisa biso d'ailleurs nkolo Yesu alobaki yango na Matthieu chapitre 28 verset 28 bino bokenda koteya bato na kati na mokili mobima bopesa bango libatisi na nkombo na tata ya mwana mpe ya tata molio mosantu ayebisi apose bango clairement fondation. Il y a Sainte Trinité, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Bango misatu bazali moto moko na kati na nzambe moko, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que tu es et tu es bien parce que ça dans la Bible. Mais ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 7 et l'obi na bisonine. Et Apocalypse chapitre 21 verset 7 et l'obi ça y est puis nazali ko sala makambo nyonso tu ya sika. Et biso to yebi kuna na Matthieu 21 43 ete bokonzi na likolo e kolongola makati na bino e kopesa mela libota mosusu bokonzi na nzambe e ye kati na biso e ye alobi nazali kojalisa makambo nyonso tu sika boya ya sika oyo biso tobungisaki nzambe aye komonisa biso na yango. Tata Kimbangu
mwana na ye ya liboso apesi kombo kisolokele oyo ebongaki eye emonani kati na biso ya mibale dialongana bilaka bikokisani ya misato papa Diangenda mais papa Simon Kimbangu alobi ete ngai na kobota bana 1918 oyo ezali kolobama ezali ya solo po oyo bobulu tozali na yango makambo nyonso toye nango à partir ya l'an 2000 oyo alobaki ete turbulence ekoya na kati na mokili pe na lingomba likambo ya tata Molio Mosantu na kobota bana 1918 tango papa Diangenda toza koyoka yango pe na ba message ba toyokaki yango à partir de 1921 wana papa Diangenda azalaki kokoka kosimba papa Kimbangu te tango ya bali mosala na ye aye kosimba ye le 9 août 1939 na boma tala ekar ya bambula mais chaque fois que papa Kimbangu azali koya kotala mama mweyo na ba papa eh bien papa Koloto asimi papa Kimbangu papa Mfumambanza asimi papa Kimbangu mais papa Diangenda soko asimi ye loboko ezali kozonga azali kokoka te papa Kimbangu azali koseka et ça là qui maman mwilo pasteur yokaki yango na kati na message papa Kimbangu alobi bayaya na basasilisaki mosala na bango mokuma oyo ezali ya ngai ekokoma mokuma na yo mais il faut mériter soko mériter yango mobeko oyo soko tosi okozwa ndingisa kosimba ngai donc déjà na kati na ndako mama mwilo azali koyoka d'ailleurs ye mpe moto abetaki ngonga ya liboso azalaki ndenge batangeli biso mama Marie ayebaki basekret nyonso wana mieux que bayekoli oyo baye na nsima ayebaki ke mokumba ekozala epai na papa Diangenda ye nde moto akobema mokili ayebaki ete papa Kimbangu akobotama na 1918 ye nde bango mibale bazali moto moko mais maintenant biso tozali kaka koloba Nzambe azali alpha et omega soko yo kimbangiste yo yebi ete oyebi tata Kimbangu Molio Mosantu oyebi papa Diangenda mwana Molimo Mosantu osuki wana osuka wana te parce que alobaki na kobotama lisusu na 1951 donc problème ba succession ba makambo nyonso tout a réglaki yango yeboko na bonzambe na ye abila kobotama lisusu na 1951 donc yeboko tata Molio Mosantu ndenge nkolo so alobaki ete Molio Mosantu akomema bino na solo nyonso yenda alakisi ete na kati na ngai ezali tata na kati na ngai ezali mwana ngai moko mpe tata Molimo Mosantu esalobele ngai moko batata ba mama esengeli biso tokoma na esika wana alpha et omega ebandeli mpe suka oyo azalaka oyo azali ekomami na Apocalypse chapitre 11 verset 15 à 17 oyo azalaki oyo azali oyo tozomona oyo azali bobele ye azalaki oyo azalaki na oyo azali bazali kaka moto moko. En français on dit lorsqu'il y a une conjugaison on dit le pluriel, on dit non, une, celui qui est et celui qui était. Akokamata nguya na ye mvola na ye soko tango na ye koki be telemisi ki bokonzi na ye. On ne met pas le pluriel, on met le singulier parce qu'il s'agit d'une même et seule personne. Alpha et Oméga et bandit. Mais ce qui yo yebiete, ce qui yo obundisi ndenge nini kokota na kati na kibokonzi na ye, ndenge nini yo kosepela, ndenge nini kokangolama. Sikaboya lobi tozali kokene na bonsomi ya molimo, tozali kokene na mboka sika, tozali kokene na nkemo ya Yerusalem ya sika. Yo ya zali kati na biso yende mutu alobi yango. Kolo salobaki soki boyebi ngai nazali solo, soko yebi ngai okozwa bonsomi, mais soki yo yebi yete
okozwa bonsomi ya molimo oyo okozwa ngo ndenge nini mboka sika okokota ngo ndenge nini okobonda nkemo ndenge nini yango wana batata bamama mayele na biso ya classe oyebi bible oyo soki oyebi yango omoni ke yo ozali na boyebi en réalité tu ne fais que commencer biso ntango bomona kaka toye awa ntango tozalaka kuna tokotaka bacour oyo topesaka bino ya biso te bango mibale nde formation monene ezalaka kuna na kati ya ndako toyebi tozali kobandela nde batata bamama ye nde moto alobi yango il est le maître des temps et des circonstances tango ezao azali kozangela lipamboli parce qu'il était profane. Être un héritier est une chose, prendre possession de son héritage ezali kabo mosusu. Mais ce que vous allez respecter ba règle ba valeur ya héritage wana te okozangela yango lokola ezao ezaki fota nzambe te ezao Jacob ayibaki te. Yango wana batata ba mama esika biso tokomi tozala bayele tozala véritablement mayele et nzambe asila atindaki ange ne bayebisa dans Jean esangana patamo makambo nyonso ezali na apocalypse yango nde ezali kopesa biso mayele balobi oyo avandi na kiti na kibokonzi mozwi na nguya nyonso. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 19 à 20 que le royaume de Dieu ce n'est pas une question de discours mais c'est une question de l'esprit et de puissance. Mozwi na nguya nyonso akamati nguya ne pe atelemisi ki bokonzi na ba oyo bazalaki na entourage wana nyonso tout ba bengi bango les 24 vieillards plus lui ça faisait 25. Oyo mozwi avandi na kiti les 24 vieillards bakumba maki bilongi na bango nyonso na se pe kobenga nkolo na biso mozwi na nguya osili kokamata nguya na yo pe otelemisi bokonzi na biso. Yango wana pa pasteur Kabema aza koloba makambo grand frère makambo ya ba Simon ya Simon ezali kozangisa biso nde lokola ezao totika ba makambo wana tokoya kosimba motu kokakatana c'est-à-dire kolela oyo ozali kolela ya mpasi. Mais le maître des temps alobi tango na Jacob esili sika botokomi na tango na Esau. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Alobi na 2023 alobi maintenant tozali kobanda à zéro. Yende, c'est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2 verset 20. C'est le maître des temps et des circonstances. Mokundoli na makambo nyonso to mabomba. Yango na tango ye akomi na 1958. Déjà en 1951, il est déjà assez abotami. Azali na kati na biso. En 1951 à Latinzot. Et comme en 1958, à moni na tango ki bokondina parce que lui il est alpha et oméga. Na tango ye akoya koko ki sabilaka ya bosomi ya molimo. Poete libota na nzambe ba sepela ba sangola bokonzi ba sepela. Nkemo na Yerusalem e monana ayango na lobaki tia barrage. Kapisa na papa Diangel asopi makila na mpo na ko tia barrage po ayebaki. Il est le maître des temps et des circonstances. Tokozwa bon somi ya lingomba, tokozwa bon somi ya lingomba, pe bon somi ya mboka na biso. Mais attention, kuna to risque tozonga na 300 ans d'esclavage. Tia barrage asopa ki makila na ye. Yangwana batata ba mama, Galates chapitre 4 verset 17 balobi. Moi na soka komina na kimokolo te azali komona na lokolo esclave mais soko tango ekoki maintenant akomi na ye kimokolo il prend possession de son héritage même ata azali mais tango soko ekoki
à Kozwa, il entre en possession de son héritage. Maintenant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ba maître bazali ko konza konza kaye. Tango yo bisoto komi et sengeri bisoto koka kozala mikolo adulte. Mikolo na molimo poete nzambe akoka kopesa biso maya alaka kibiso. Omoni likambo tozali na yango monene tokoma mikolo na kati na molimo. Totika makambo oyo ezanga ntina. Maman Marie alobi na bayekolo na noce de Cana. Oyo ye akoloba bo sala yango parce que maman Marie azalaki koyeba très bien que c'est le fils de Dieu. Ayebaki secret wana malamu. Maman Marie Mouilou ayebaki ba papa très bien. D'ailleurs depuis 1921 kuna na Mankim. Tango maman Madinga. Tango mama Nchilulu abotami. Alobi bayaya na ngamisa bazali nzambe tata mwana molio mosantu. Ngai na kunzambe ya mwasi azalaka te ya mine ezalite na yaki ka kopesa témoignage naza kozonga. Mama Mouilou ayebi likamwana ya ayebaki ke bana ne misatu bazali tata mwana molio mosantu. Et maman Mouilou makambo wana nyonso tu azalaki koyeba yango. Ba secret wana nyonso tu azalaki koyeba. Mokolo papa Diange na sali accident na ye. Après accident na 58 accueilli na ye na Kinshasa, maman Mouilou akena kotala ye. Papa Diange na linga fuka maliboso na papa na maman Mouilou bien Diange na pona nino sala maman na oboy. Makambo nyonso ya tata na yo ezali epai na yo. Ngai kutu esengeli na fuka mela yo, mais yo ko fuka mela ngali susute. Pour maman Mouilou aebaki et que héritage spirituel, transmission spirituelle wana et c'est là qui ko salema. Oyo azali le soso mwana te, mais oyo tata. Omoni oyo tata. Maman Mouilou azali ko kamata papa kimbangu lokola mobali na ete. Maman Mouilou azali ko kamata papa kimbangu lokola nzambe na ye. Ezalaki soko papa kimbangu azali koya akoloba na ba papa alobi to fukama. Papa zakoya bango nyonso tu bafukami. Tata ye asololi na bango. Omoni. Sika boye ndenge pasteur Kabemba lobi to longwa na bunzoto to kamata makama molimo na sepelaki mingi tango biso to salaki 5 mois na Congo Brazzaville. Tango na to na papa mokonzi abole. To salaki na ba papa Katemo ba papa Mundudu biso nyonso to salaki voyage wana na papa Ntimba biso nyonso to voyage aki. Mais bandeko to salaki voyage tango biso to komaki kuna na côté ya Ngaboma tango to komaki côté ya Ngaboma kuna likolo côté ya Bangala okomona batu wana kuna même atana ba pigme kuna côté ya Bangala bazala ko benga surtout na Ngaboma kuna esika biso to kenaki papa kena ko tangisa mingi likamo ya Melkisedek kuna bako benga kaye papa Simon te nkoko Simon o benga ye kaka nkoko bango nyonso kuna kaka nkoko mais bato wana to koloba ah biso awa to yebi biso to botami to voani mais bato bazali mosika toujours nkoko Simon nkoko ezala ba pigme ezala ba kuna na likolo côté bangaboma baninga to salaki ba voyage to salaki 5 mois na Congo Brazzaville bato wana ba benga ye kaka nkoko biso to bandela to yeba ye et to sosola ye kazali monunu ya kala oyo azalaka nkoko tata molimo mosantu il est père il est fils il est Saint-Esprit et ceci est aussi vrai que papa qui soloke la zali papa dialonga na zali papa diangenda zali bazali kuna na kati na bosole okoki ko wanga na te la Sainte Trinité existe. Et tata molio monsanto a même biso na solo nyos. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Alpha et Oméga. Parce que ce que lobby au Suki Kakana na Katikat na 1918 au combien en 1951 au combien le a battu un groupe de prière permettez-moi ou même protestant tout ça. Dit mélancolo Yesu amen amen au Suki Kakawada. Non, molio monsanto azali. Troisième personne. Kakana ye moko wa bisoto zalaki bato bazobosa na ke ba enseignement ya bato wana ezalaki pona ko désorienter yo moto muyu okomona kaka ndi melankolo Yesu moto mosusu te ndeko mosusu te maintenant na toni
moto mosusu nani oyo oyo tokondimela te esika na bango balongolaka basapato metanga nkombo na moto oyo mpona nini parce que na baprogramme na bango bazalaki kolinga te bayeba molimo mosantu mais ntango ezali ntango ya molimo mosantu le 12 octobre l'an 2001 asakoli makambo ya molimo mosantu yango nomoni barrage wana etiamaki eye tokomi na le 29 juillet 2025 2 ans après ezalaka toujours 2 ans 1958 1960 papa koluta alingaki kokende na 1990 akei en 1992, et il y a toujours 2 ans. Je peux vous remonter jusqu'à l'histoire le plus ancienne. Toujours 2 ans d'intervalle. 2023, année à 0. Tant que commis en 2025, 2 ans après, le 29 juillet, sur la personne du Saint-Esprit. Batata ba mama kondi manabiso elendi sama po yelu selemo biso tozali e utaki na lola e kita na se na doctrine na yango boye bazalaka na likolo basi bakita awa na biso na se na lobaki yango je ne vais plus rappeler mioto e bimaki depuis le mois de septembre 1910 et témoignait clairement que lokola l'étoile du berger mioto wana soko yango e bimi 1 et signala la présence des êtres célestes sur la terre. 2. Et même bon somi, peuple azala qui captif, azako soit bon somi. 3. Et même lingomba pour le salut des âmes à travers le monde. 4. Yelu selemiyasika. 5. Invention technologique et scientifique extraordinaire. Depuis papa Kimbangoye, depuis papa Baye. Moto akeko matakino na sanza tozu ba laser tozu ba ordinateur tozu ba invention moko spectaculaire un quart moto azui yam tozo sala yam mais oyo biso toko sala 3 quarts nyoso wana na période de Sainte Trinité bazali kate na biso Père Fils et Saint-Esprit donc on dit na biso elendi sama toyeba ke oyo azali kate na biso azali oyo azalaka oyo azali kate na biso tozalate lokola bato yo bazali kondima ezala ya solo wana ekokotisa yo na 3e république solo wana ekopesa yo bonsomi na molimo solo wana okomona nkemo ya Yerusalemu na sika solo wana okolia okomela okosepela okowumela na kati na mokili oyo soko yo ndimeli yo yebi ye na kati na solo wana ekomema yo na kati na bisengo nyonso wana na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu. Merci papa passer pour kosoka na bino. Manso wana pona nini? Mingi na lingomba tata mulimo santu. To ombili na kati na lingomba. To zali kolanda manso mbaza koleka na kati na lingomba. Mais yingi tuza kosala makambo oye sengilite pona nini to yebi bukoko etata simo kimbangu te yango esengeli tata molimo santu na tota papa simo kimbangu kyanga na lubiete to yeba bukoko ya tata simo kimbangu tata molimo santu ye azali nani alingi nini posana yeke biso nyonso tokoka kobika mena nzela nini tokobikela akobatata balobaki kaka makambo misato bolingo mibeko pe misala yango biso nyonso tokobikela soki totosi makambo nyonso wana biso nyonso tobiki na biso. Lelo solo papa lobi alobaki to yelaka na Yerusalemi mabondeli pe misala ya botongi Yerusalemi botongi Yerusalemi titani kado pena $10
maso wana etali botongi Yerusalem tuyebetike ngonga esi ekei kasi musala ifo kaka esalama o makambo nyonso wana oyo toyelaka na Yerusalem ifo tokokisa yango bamama toza na mukumba makasi biso bamama tala makambo nyonso oyo toyoki awa me mama Mwilu lokola andimaki donc vocation wana akomisaki akotina suka akutuza kuinsiste biso baminganga na bapharmacien tozonga nsima te na vocation na biso tosala te ka mosala ngo peza ya mpasi nayebi nanga mosala mosusu atika nasala boye etango wana mpe bato babanda koyela bino mingi etango wana kosala nini na mokuse jeteki toyebi ke ozali kasi po tokende mbangu po mosala ezokozela biso na libanda topesana lukumu na mama Mwilu tenga bombaki bamvoala misato faki mama Mwilu azwa lukumu na ye tenga bombaki bamvoala misato mukomba munene bamama